balobi lisolo ya Congo tozali IDPS de makambo balobi ayamba kubanda fo kopesa luzitu na yeme ya Fati Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamba bomoni lelo IDPS est sur pouvoir puisque Yesu azaka muluba Yesu azaka muluba et puis Yesu azaka ndoyi ya Antoine Tshisekedi Tshilombo soko tali bien na baluba Yesu ebera ye Tshilombo tya makinda donc Yesu azaka famille na bango. Le vrai nom de Jésus c'est Ilunga lelo bato bayebaka te lelo bato bayebaka te donc bino bato soki ya lala soki ya vanda soki nini botikala bino toza na pouvoir toza na ane ya Tshilombo tya makinda Yesu abenge nani Ilunga le preuve à l'année musicien ayemi njemu Ilunga ipusana lisusu azobenga Ilunga eza na Tshilumba donc Yesu eza moluba donc moi pouvoir il faut que les gars pas baluba emame toza na problème te bino bato soki ya lala soki vanda bokili nzela tiriki bokende kokufa ale bodinda na mai bodinda les animaux sauvages qui mangent les gens lion parle ngubu l'hippopotame bato soki ya lamuka donc kalala bazalaki na bina kolala réveil beti na retard bombosani ngonga allez boki tiriki kuna les animaux sauvages qui mangent tiriki il pèse balobi bikontinue makambo muniere nde makambo muniere mama bobi batatu mama lisolo ya Congo balobi IDPS tozali toujours travailler toujours bino soki ba anniversaire alors monsieur Beta Kala bolamuka te boye kolamuka na 2019 na 2019 eza pasi bozwa pouvoir ndenge pongi na pongi boye kolamuka wenze bato si bapanzani basali makambo na bango boye kolamuka nzoka biso ti tolamukaki kala bosati un président beau gosse surtout le président osati la tête fonctionne aujourd'hui lokola madesu na loso bozozwa pouvoir lokola madesu na loso il dépêche tout ça tukulongwa te 100 ans de mandat bokoyoka na yebisi bino bokoyoka allez bino bato telema soki bato lamuka tiriki bokokufa na mai